Eza lokwa Sénégalais o anyoka mina moi ayebi ke moto so comme poto tonton JV Sénégalais azaki na Sénégal kina on Sénégal toye komona ke Juvenal azaki Sénégalais pour professionnel azongeli mboka na bango azaka congolais te c'est Sénégalais mona mundu na tena matama azalokwa siriki bande kwa siriki matika ndi azana te epenga kanda epenga kanda bazui photo na ye o akanyo na télémission na famille tuka bache tonton JV ce nani apo bakomi Matika Songo aza wapi sikonga nazaki na Afrique du Sud nazongi kisasa na mikili ya wapi tomona ba coquette ba poto ba une semaine Barcelone balekemba mo wana afili wapi tomona ki na Tour Eiffel Pamela Chocolat ani ataki siko c'est tonton JV azokanga na sima avenir na bango na Sénégal na ville kota vandaka au moins des mindele mo bana sima le moyen ba wote ba mindele ba partout net ko na mindele ba mukenga siko na uti na mboka mundele oh donc yo boyi gaza mikili te akanga photo so akangi photo na ndima. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Salut, chers amis internautes, la voix du peuple, la voix du peuple. Si tu es à Moko, si tu es au Tchad, vraiment, Bandiko Moussou Panzi Likolo, c'est toujours votre humble serviteur Patrick Ngambe, le poids lourd de la presse, Nabi Kebomona, vraiment Kala. Nazongi Boulot. Désormais, Botala Patrick Ngambe Awa. Dans la voix du peuple, il y a Vincent Toulouse, étoile de la presse. Voilà, Nabi Keboza vraiment ébélé. Voilà l'émission Lelo. Il s'agit bien d'un chroniqueur diaspora, Matika Songo Elongi Yaba Bébé. Yependa uti bakota basuda tebi ke Zaire uti ko ningana ba fingi matiboye oya lubaboye yango lelo ensemble na parouze ça auto kiti vraiment na ma campagne esika bongo Matika Songo aza résident to meka mpe ko solana par rapport ya voyage ne elika ki ndenge merci na bato tout bolingaka biso merci na bato tout bolingaka la voix du peuple il y a Vincent Toulouse voilà parouze ça je suis avec mon invité ce que ko fongola na m'a vraiment invité avec un air Matika Songo Patrick Ngambe. Bonjour. Ouais, bonjour Nayo, bonjour Namandéone Sobota Labiso. Partout dans le monde entier, c'est pour la Matika Songo, Matika Songo. Napesi bino sombote, napesi balobi Mikolo, on est en train de vivre l'époque des anges des lumières, cela veut dire que Nzambe Likolo, voilà. Ange Gabriel Mopandi, voilà. Ange Michael Mopandi. Ange de lumière dans la Katika. Ange de lumière, tu comprends bien, vous avez la lumière. Tant que vous avez payé pour moi. Omoni, ce qui m'a dit na ténèbres. Voilà. Bazo kangai, bazo bombaye, mutako molili santé, bazo tala moto santé, zako akomi na santé médiocre, akokufa tonini. Ndebalo barabo kela moto Singapore benda ko bokela moto Singapore po ya sona libulu mobimbe bona na matisa po. Azalaki na ténèbres babimi singa isiko ba pesinga makambo. Tande nzoto zongi na ilungi ya ba bébé zongi. Ilungi ya ba bébé zongi yango na tiko tokumisa te. Soki tokumisi bolobi o tokumisi. Tango to anda ko souffrir o asufaka. Voilà. Tiko azuka moi un peu moi lipaka ndambo bakatelinga ekomelinga problème. Voilà. Comment il y a un problème si on a ça comme voilà Mati voyage l'équipe et tout ya voyage l'équipe bien j'étais en Afrique du Sud Pepele Mbetolo nde baloba vena biso tous Pepele Mbetolo na Cape Town voilà na na pas petit nanga Gogo Liziba number 1 dans final va na ville mais tellement que ça mboka anglophone français et anglais nga compliqué nga déjà banda compliqué nga ndesiko na baita na kita na vanda na famille na vanda ke pa petit na ngai leki na ngai Gogo Liziba et pas maître Zulu donc voilà Matika Songo to meka un peu ko solo to yambi parce que tout ali ba vidéo moi ebele na internet Matika Songo uti Afrique du Sud to yebi ke ba niveau ebele
ya musala tout ça au ba chroniqueur na ba chroniqueuse et puis na ba msusu ba comédien na Afrique du Sud msusu ba na accepté par rapport à ba combattant au combien en Afrique du Sud banani oyo bino moni que soit qu'Afrique du Sud azabina kimia azala à l'aise ba ko bouger te ba ko simba été. Non, Afrique du Sud, ils ont beaucoup loi, ils ont beaucoup moko, il y a normal. Pero on a bleu rabacochon, hein. Ah, on s'est rappelé sous bisope tandis que le quand on a beaucoup rabacochon à l'époque. Voilà. Afrique du Sud déjà mboka ya mututu. Afrique du Sud déjà mboka loi. Cela veut dire que si tu as un problème aux ananini, mutako pe qui sa auto kota na mboka parce que yaza soldate yaza nini. Mais ils appellent na mboka mo soko yo kuti bato, il faut respecter bon. Il faut respecter bato bavanda kawana. Papa chéri aloba respecter les gars qui ont vécu. Donc tu vois, donc, il faut que zalawana, il faut que pesa makambo, il faut que yeba ko respecter. En tout cas, ça bato msusu bakota na ba msusu bakota lisu te na ba msusu ba ngape na zate mutampe sa visa. Ngape na zate mutu na sara ba passeport. Mais o monika na problème yemoko ami lukela ami yebela. Makambo za ndenge nini to kota to kota te. Parce que bande ko ba biso ba comprendre déjà parce que matika somozana bato yo tanga ba kombo biki na Afrique si baza mal aimé neti ba jires malé la wana donc baza mal aimé ba na tanga ebele banena ba koto tanga ka na tanga ki bato monitor baza mal aimé o baza mal aimé batanga ki nani Ken Piana jires malé la za kuna voilà mais atenga mpe mondambo aza petit frère na linga mingi. Abazali que nous te tika bien petit dans l'émission. Tu n'as pas de problème hein. Azaka petit frère, ataba tien voulant na ena voulant nga et kokanaka te. Donc yé Pachurefi écoute okendete Vincent Chulis Gloire Langi. Tanga ba côté te. Tanga ba combo na émission ya Frank c'était maman mankambo luki problème. Pourquoi nous les Congolais ceux qui sont on a le bien ngote mais moninga ke kuna ba beti. Omoni mabeza que moto soka lobby Frank Stema tona ngai bien abi mais ex otamboli ça va master na wana te baluka babongisa ngai se ah père otambola oyebi le lobby sonde to koma moto akoma na part na ye moto akoma na monde de la musique de akoma ne aza attaché de poste ma akoma master ya musicien moko boye siko yé tellement que ngape naza susuna avena ngali tabembo que je salue. Monika et Simba te baguerre de voilà Mati ceux qui ont battu autant qu'ils combo qui ba kota soit Afrique du Sud Ken Piana Vincent Chulis Gloire Langi n'a pas tué RFI omoni neti o na so na maître Dougala Dougala tata lelo akomi abinini mais kotanga on te pose to lobi kaka et comment on se so Mati Kasongo kas voilà par rapport à batu o yo tangi qui ba kota soit Afrique du Sud. Est-ce qu'ils ont un argument? Par exemple, Moutou a coûté pour na boye. Ou a coûté pour ça qui boye par rapport à Kombo Tangi. Non, disons Ken son problème était quoi? Et puis ngana loba ye na petit frère na j'ai resté. Na tanga so tangi pe na tanga Kombo na iti. Ye na expliquer que lelo azana Ken prendre to lobi que kolimbi c'est ça ko bossa na te. Nga ba betelinga le solo ba biye jires a boire Ken pena biloro libanda abanda la Ken pena c'est mon ami. Déjà na mboka mupaya soko bwaki muninga na biloko libanda seko lingi ete parce que na mboka mupaya eza kinité eza kinité za mboka moyi ata soko luka ko vanda yango il faut zaka na bato pour l'action nzela tout le monde a lelo soki Turquie okuta ba congolais msu bazala kuna oye ba l'action nzela ba l'action somba bilamba ba nini ezata na poto eza na mboka nyonso basala yango parce que moi je parlais de Ken Piana ndenga zonga ki ndenge ba combattre nga banoko na nga ba congolais ba vie na nga ba maître wana ba ala ki wana nanda osala émission liboso salon studio RMV voilà na osala wana kota vie na ngai South Africa shop ya Luison Mbata voilà South Africa second hand shop avec na Luison Mbata na zaki wana na sala ba publicité na sala marambutu neti Luison Mbata neti salon RMV eza ba relation ba Ken tant na komi ba singa oza ba parler ya ba Ken Piana question na so bando to na ngai na studio RMV ba to ni ngai osola na Ken na bi oui na so na Ken bien osola na ko na kepe pa Luison Mbata petit na Ken pe osola ba na bi oui to sola bien tant ba benga Ken petit
eza te po mutanga za na l'art nde ken on démarra petit ken pas na mvula na leki azaka leki eza ndenga mabeti ato lobi na miso batu ka mukolo na ngai ato lobi na bingo petite kazwa carte lecteur na oyaka na oyanga to on a tout été casse ko ken a ko soit félicité argument ni ba argument potanga zonga kiki sasa afinga bango afinga ba combat afinga bato kuna afinga bataka afinga bata Afrique du Sud na Cape Town place zaki voilà ba musubalala afinga bon OK Cape Town ezamboka mo elengi kitoko na biso quoi et puis ezamboka mundele avanda. Voilà, Gloria Olanga, côté tes points nini. Argument ni ba. Gloria Olanga eza na avion ton na Kenya. Pourtant na comme na Kenya avion mo bimba na ki na presque c'est bana poto. Voilà. Bana poto ba mususu mo alongo mana kiti na kuna za ki place ngana za ki ba photo ba conseil ba pesi nga ba conseil par rapport ya makambo baninga mususu ba osala. Donc yozo kanisa balingi mais balingi to y a na internet y a na bato baza ba hypocrite. Tu manges avec lui mais dans son cœur il t'aime pas. Voilà. Ope saka imbote mais alingaka shit na yo. Posiko toza tata te mama te. Tokutani na musala ulinga shit na nga poni pona na lia ke pona honte na senga ko diffronter na senga onete mais oyi na nga na mutema na sali yo nini. Tu vois les Congolais et le Rezamabe. Lelo Moutako tata l'émission a fini peut-être Matika Songo a fini peut-être Patrick Ngambe. Oui, opinion à Mouteza opinion à Moutou va changer en côté. Tu peux m'ingérer mais au changer ngate et kangamanga ipete. Tu vois, donc au fini et kangamanga te et ça la beauté mais dans la vie, il faut rouiller bara que Moutou onzamba sali aza humain ma pesi souffle de vie a pesi marambo belé il faut ba ko respecter et mon éducation ils a déjà ya famille et puis so moni Moutou aza hypocrite Moutou aza mabese ke na famille na bomba za bomba la kisa bon voilà nga siko na motema pembe na promo Moutou majorité tenga loba ina ngango eza question ba poser ngai na lobby na lobby na lobaki yango nina tobeta na biso masolo wana te Patrick po masolo na tanto tobeta yango zotinda bato musu ba déborder mais tant moto zo ko na McDonald's yango zo lobiso mena ko sauter Patrick Ngambe abotama wapi abotama kuna wapi ako sapo nini abi ali yango tongo te kasi moni ye petanga kenda Afrique du Sud liboso omoni mboka nyoso bakenda liboso ba sepela na et puis to kende to lo ba vérité Patrick no lia McDo te yo moni za hamburger ou ba hamburger oboli akuna na pizza na bisa ona sasa pizza na sasa hamburger hein donc nali hamburger tala na keli hamburger na Cape Town partout mais nga na préférer hamburger à ville. Voilà, il y a la vie. Na quel a vraiment hamburger na vie puis non li hamburger malili oza wapi pataki na olenga. Voilà. Siko bazaki na été na ntango kenda gen. Siko te été na ba ma yo ronka malili kaka. Na biso bazaki na été. Bazaki na été te. Bani langati. Siko langa na bango bi langa za nini? Oui. Ah. Wana zamboka 4 saisons. Voilà. Ba place musu neige tangara. Ya neti na Jobour. Na jobo malili na bango za sec donc omona mbebo mamiyo yo air tout lever ka ou kada okokati Patrick Ngambe quand c'est le 10 matika son première fois mat avion tana banda mat avion ti na voyage raté bo traité nganini voyage raté banda finganga abanda internet taranenga koma ba ofanda ba mela masanga na bato bazala omoni ngane na za bo mutu toi tonga na internet ba ko yebisanga voilà soki bat internet toi 10 c'est que na solara na moko na solara pe na batutu tant batonga bazala akotonga na ye mais na sa mutema ya bisanga talo nga bato internet nde bakebisanga omoni oyo kebana ye omoni oyo kebana ye mais na oba bakebana na liena bango na mena na ba musu na pesa bango ba transport ba musu na saila bango presque tout dans la vie. Moi je suis pas hypocrite parce que je mange chez personne. Soko salinga bola mona oloba bola. Malgré tout voyage, malgré tout badao ridiculiser mais yango na siko na voyage. Te moni congolais za bongo. Tant na zaki na kin bondo finganga. Tant na voyager na komo sepela na avion ya Afrique de komi soso kaka Afrique du Sud wa yango komi boye. Mais bobo sani fa boloba kaka na Congo wana poza ka bongo. Voilà. Siko Afrique du Sud na komi ndenge nini. Na zaki na ténèbres na bimi na lumière. Voilà. Na kiba Afrique du Sud na vandi c'est pour la lakisa kenga na botara na kena Afrique du Sud na boti sou na malili na boti Nancy Mata plus international na tiki journaliste pardon na tiki journaliste ya makasi ya mwasi voilà
ya beauté ya mbongo aleki ba journaliste nyonso basi ya Congo na mbongo ou internet. Voilà, Kasika Songo to évolué donc juste avec Matika Songo, Nathalie Capita ou Matika Songo yo. Voilà Nathalie Capita au Mutunangai ya kati na pesi mbote place voilà, ça. Par rapport ya Odaki na Afrique ici par rapport à bandeko o batanga ba kombo na bango ki bakokota so Afrique ici tant yo est-ce que vous peut tant yo so na bango ki ya na okaki balobaki boye na okaki balobaki boye na okaki bako. Na to lobele au mon a que tango Franck Stemai a Toninga et puis c'était la question que Franck Stemai aussi m'a posée. Na ibsi était na ozwa vraiment tant retambola tambola et pas batum souste. Mutumso ibsai loko pour lui à mon année tu es en train de lui bafouer ou bien tu es en train de tu te fais voir. Ok, rien du tout. Ngai non c'est faire voir parce que na voyage moko ya vie. Oli na matana avion moko aller retour mais na mati 4 avions na mbala moko. Dans la longo qui ça Kenya. Na vani na Nairobi na bimi na capitale pour ba lo baka fudi c'est bon lo ba Nairobi na bima na sali 4 heures du temps. Mais na kino ça is escale non? Oui na sali escale mais escale na ngai ezaki ya Libanda batumso aza vani aéroport. Voilà. Batumso aza po ton na comme il faut na avion na 5 heures. Na komaki ba 17 heures bani et fa na avion ya 22 heures. Na komaki ba 17 heures. Na bimi na ngai na ina makamu na ngai tout en somba billet ki na obima po bafuta ape mo excédent obima Libanda mo za kande na calcula heure na bima ki na ngai na tamboli a place on a kinda ekutu na kutani me moto matani na avion général des forces général wana ye azaki kunat général on a vie na ngai tala lelo bato bazo donne de la général des forces ba banga place na banana vie ngando il y a déjà code ya vie on a bino tout ba bébé mutu to azate na il y a déjà code de vie. Et puis nangonga oyo nga na lingi sikobo yo bisingo oza meilleur obenga Maradona oza nani bon c'est pas un problème Maradona ndati que la Neymar va apesa Messi va résister donc ça le rôle là et ça le quoi mutunio son internet apesa a jouer à en internet c'est la vérité donc on a na Kenya na bimaki lelo bato baloba masolo avait des forts vient déjà vient dans ndina mamna lo mais avant nous avons Makambouana, Patrick Lelo, mère na Bisso, maman Botinga, Nicole Kasson, que son âme repose en paix. Mère na Bisso, vrai chéri, vrai bébé à maman. Donc, soit Zaki Siko, en à la danger. Mais Lelo, au journal, Lelo, il y a le 9 juillet. Ils ont joué à Kendaki dans la maternité. Ou à Botaki, petite soeur, Nanga Gas, Lubamba Gaga, Lubs, Gaga Mobutu. Voilà. Petite sœur en France. Joyeux anniversaire à toi, ma soeur, chérie. Tata ya banana ngai, noko ya banana yo. En tout cas, je te love. I love you so much. Baby, t'es tout pour moi. Donc, sans yo, on a m'embêté quoi. Voilà. Donc, yo faut à la kawana. Lelo na leli trop na butu. Na leli trop, hein. Merci na maswaku, merci na mamé, merci na bandeko nyonso basali vidéo pour la petite sœur na ngabola kinga vraiment que je suis de cœur, vous êtes de cœur avec nous quoi. Merci. Voilà tout évolué na biso Matika Songo pour muke toujours qui na biso déjà na shit neti zolo baba to bakenda ba Dubai. Ngala oke Dubai te. Parce que kika Afrique excuse zolo ba trop ba bakenda ba Dubai. Non, kabongo azobo lo ba place azali. Eza so na Dubai. Kabongo. Azobo nani ot. Il y a des plaies kabongo. Aza na Dubai. Aza na Dubai so kasoni pocha ba photo Dubai. Ils lokola sénégalais o anyoka mina moi. Aibite ke moto so comme poto. Tonton JV. Sénégalais. Adina Sénégal qui non de Sénégal. Toyo komona ke Juvenal azaki sénégalais pour professionnel azongeli mboka na bango. Oh, azaka congolais o. C'est un sénégalais. Mona mundu na tena matama. Azalo kwa sirikit bande kwa sirikit Matika ndia sana te epenga kanda epenga kanda bazui photo na ye o akanyo na télémission na mituka bache tonton JV so nani apo bakomi Matika Songo aza wapi sikonga nazaki na Afrique du Sud nazongi kisasa na mikili ya wapi ana mboka aso na Belgique so Belgique ke na Antoine babe ngoni ni nango na référence en zani Antoine soki ni Tour Eiffel na bango akuna akende kuna kanga photo tout mona ba coquette ba poto ba une semaine Barcelone balekemba mo wana afile rapi tout mona ki na Tour Eiffel na Pamela Chocolat ani ataki
Siko. C'est tonton je vas au Canada sima venir na bango na Sénégal na ville kota vandaka. Au moins des mindele mo bana sima le mo ya ba mote. Ba mindele ba partout. Neti kuna mindele ba mukenga sko na uti na mboka mundele. Oh donc yo boy gaza mikilité. Te akanga photo, soit kangi photo na ndima. Juvenal c'est mon petit que j'aime beaucoup tonton JV. Juvenal la banda benga patron. Pour qui patron na coordonné bango. Mati obi munoro ka bo mukolo somba ka reza ndeni. Te ngala pieto metala mbanga pa Patrick Ngambe. Patrick Ngambe na loba yango déjà journaliste à liboso internet apea ka rezanga. Deuxième quart, premier quart non. Wana babia ka ngabi ke choko ko ba. Wana Julia Paola nan. Premier quart Julia Paola Kabelanga. Bosola kaka. Ouais, na sola na Julia Paola. Ouais. De cela bien coûte. Donc Julia Paola Kabelanga décapotable cabriolet. Après ngamoko na paya car na ngai. Comprendre? Voilà. Na paya car, na teka car na pour maman mi qui les simbate. Ce qu'on a minute aux encartes. Te na minute ngala lobe maman ba carte. Ngala ba moni l'état ba sa maman ba car. Neti ba car ni bana yebisanga nan. Tokene na no siko, loka bolina loba bon, na loba je m'en fous. Bon loba na bien. Na journaliste ni aza mutoka bien. Bango so ba na drapeau Congo. Drapeau Congo ndeni. Jaune. Te jaune eza ba taxi bango. Te bazana ba ketch wana ya mutu nyonso azana ketch ba kende na yebo na mbongo nazo leka chaque yiso moni place ola lisa mutu kana o keba déjà ponga na ochango jaune. Oh. Na ochango jaune na bambia on a papier na beka au 1900 au numéro matricule eza combien. Donc c'est que tu Frank Tema dans ketch. Jaune. Oh. N'est-ce pas ketch? Tracy Belenga. Jaune. Jazz Kavulu. Jaune. Oh, jaune pourquoi? Bon, on a moyen de transport. Jaune. Oh, Mati. Bosso yimo pour son ketch, ce qu'on s'en dit. Tenga dans son ketch, tenga dans ma jeep. Ah! Les seuls journalistes au pays, jeep et angai. Mati Kasongo. Jeep. Ange de lumière wana. Tara masanga Alvin Beya kimi bango na car. Et le cas Fede Kimbepe. Jaune. On les a passé au côté on les amboa. Te akwa la suna passé à changer ile moko. Ah, ngam na tambola na mutuka na te. Ah, butu to ngana na ngote. Jaune. Mike le kamana yo kele moi bien pour yelo wa somi moi pick-up asomi nini babe on est mis to ka famille. Ah, espace wago. Somoni yango neti mikolo ya ona utambola. Somoni yango te mena na ibe espace wago to ka famille. Yango wana papa et maman biso baba na neti bona yaki boye nana contrat mon homme maman qui lokamba Afrique du Sud. Ana bandolo baboye. Yoko no leke chumta mema yo leke chumta sala po yo kendi yoko mema batndeni. Ngala me mangulu na ngai Mike lokamba. Leke chumta asala ki po ki na Afrique du Sud. Leke chose mbongo mema sanga. Comme c'est trop dire à canaliser qui ont. Et pas nani. Le signe mambo ba na TV za lukuta mati. Ngai mutamema ngai mutapesanga visa Afrique du Sud à comédien. Mais ba relation et outils et pas il y a une relation là et outils pas il y a Kyodo na Christian Shoga. Donc les que tu n'as pas voyage no ya Azate. Azate amonaka ndene émission tonto ça na passeport na. Amonaka na émission tonto ça na ndeza ya monaka na WhatsApp. Pour y a un garçon mo ba na machine à l'époque à saler la émission na zanga passeport. Voilà. Mais ngana zara na passeport mais kota nda yo kande soni zara na mbatate. Mais est-ce qu'on lui passe sur mon mbata Patrick faut ça. Yango na on va entrer vraiment. Oui, il passe yango donc te kotumango te batwa ba bandoki balekia. Ayo kanga mo limiwa passeport ba sande ba sala. Ba sala roi ba sala tantine ma bolempam. Comprendre. Quand on parle de trucs, quand on parle de Matika Songo, cette fois-ci, il faut respecter. Voilà. Nandenga mabete o amoni kenga na problème na ya bimi à lobby. Pour exemple maramsu to ça ba black, maramsu to lo ba vérité. Neti maram to lobby ba mususu na ça na ba black na mise na galerie. Voilà. Mais o ya kozala na mutasa na en na ndenga na lingiti. Voilà, on évolue avec Matika Songo petit à petit. La parce que BBC Banza Bazali. Par de ça, na robot atamonda mbuti. BBC Banza Bazali. Na pesimbote na Francine Mapendo. Mapendo ya ba Francine na pesimbote na petit na ngai Stomilov Vagilio. Moi ba pizza na ndo tindelo wana. Petit na ngana Stomi mtandao ya na ba pizza. Donc on ezaki mutu na mutayaka na ba plan na ye. Voilà. Te me Patrick Zamboga mo bo sojo occasion ke yango
place na yo mona ke na kin to sar ba blague libanda photo bimato ebani voilà et puis koyebana ils ont deux sens koyebana ndenge bien ndenge ma bien na ndenge ma be koyebana siko ya biso o ya respect onga na zara nango tala kaka ngai so na komi place nyonso ndako ma Afrique du Sud so bato baza nkoso na te chapeau na longola chapeau voilà bato musu ba be ngai yaka nan boy na telema na ye oh wana be nga déjà zalati. Voilà, on évolue avec Matika Songo et Longia Baby. Là, je dis merci. Et na bateau tout bas soutenir Patrick Ngame les poids lourds de la presse Balobi. Désormais Patrick Ngama Zongeli Moussala mais bon mon nanga awa na la voix du peuple et pas Vincent Chou. Je dis merci à Ricardo Show de l'île de Nadine Loumaya la taille qui trouble maman Nadilan Fifi Mboulou Mboulou ba Fifi. Arlette Abidje bientôt Kinshasa de Kozalano, pourquoi pas à toi na pesi plutôt ezali bangate je présente mes sincères condoléances à Judith Massia. Ah là-bas on est la patronne Mozaïque. Il fallait la Kasangulu mais Daito na ibisa ke jour aucun des fois ibsangai wana za jana kin en tout cas sincère vraiment condoléances na yo na famille la patronne il y a eu en wana vraiment ils ont vie quoi et na pesi maître Arnaud monte maître Dougala babi maître Dougala maître Doudou na maître Dougala Lumo Lomo, na pesi binombote, na pesi maître Zéfi, na pesi maître Zulu, na pesi maître Chacal, de talamba ba sentir na gina. Voilà, na pesi mbote na lour ya Irlande na Dej Kassa Banadej, mbote no ngona pourquoi pas à toi Alpha Deco depuis Allemagne. Matika Songozaki libanda mboka parce que to chité na biso déjà. Maramolika ki mo belé mais nabi ki kuno za hotela parce que kuna moi wifi et kuna nazaki en tout cas elo natali to natali na ba théâtre na yo natali ming ba théâtre batna bat mususo na tira attention to natali bango kuna wana rien à faire mon cher wana Didi Okamo de Birmingham singai na chelo mo lo mo na ba reine wana na kodo wana na monogram lego